devenue comme une veuve. La femme de coach, là, comme ça. Personne qui veut croire à ça. La femme de coach. Regarde à quoi je ressemble. C'est pas moi, Dodo. Mon cœur, tu vois ma tête. Regarde à quoi je ressemble. Je suis comme une veuve, Dodo. Je ressemble à n'importe quoi. Vas-y, pas. C'est une vidéo. Ah, ok. Bah ouais, je suis avec ma chérie, ma femme. Voilà, on passe un petit moment à Dubaï à l'occasion de son anniversaire. C'est mon bébé. Vas-y, pas. C'est une vidéo. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, Tabatutu. Donc, je pense que Bissonio surtout actuellement, tout à les réseaux sociaux, donc il y a des vidéos qui circulent par rapport à Grâce Temo. Donc, voilà. Mais tout ça, la moi, analyse qui est par rapport à l'information relayée dans les réseaux sociaux. Du coup, on a vite compris que Grâce Temo a joué des rôles. Donc, tout le bas. Ceux qui Grâce Temo a joué des rôles, donc, Grâce Temo est bisexuelle. Si on peut dire comme ça, donc elle est bisexuelle. Donc, bisexuelle, c'est-à-dire, donc, Azo, Aitizaka, Mibali, et puis Aitizaka Basi. Donc, Nabato yo, bako comprendre te, yangwana. Donc, pourquoi Théo ça la analyse oyo, donc, c'est parce que tout le monde ndenge makamunyo surtout les actuellement dans les réseaux sociaux. Apparemment, grâce Temo, tout va bien qui n'a pas États-Unis, à Voyagaka, donc Alexa quand même que non, c'est une fille par exemple friquée si on peut dire comme ça. Mais nzokade ezalaka na mutu moko azalaka na sima ya financement ya ba déplacement na e wana nyonso et puis mutu ango pe batikala kokutana boete. Donc eza ba bolingo moka ndenge tolobaka virtuel ba bolingo ba réseaux sociaux. Mais du coup tovandi pe tolamukaki apparemment on irait mutu oyo baza o azalaka mingi ko financer ba déplacement ya Grâce Temo mutu ango on dirait yépé na Grâce Temo par rapport ya ba information auto qui corrélée et puis na ba audio auto qui corrélée na ba réseaux sociaux. On a eu à comprendre que apparemment yena na mutu ango lisusu on dirait courant ezo les kate. Mais eloni te loba toyo ko pesa pe conseil na bande na biso basi hein. Donc bon, situation amoureuse to ba fantasme oh non, PD, lesbienne, bon, on a vraiment Italie bisoté, hein, donc Italie bisoté, mais tu ça quand même conseil parce que les lots de mondialisation et puis dans le 21e siècle, il y a beaucoup d'histoires où ils ont les ming en coulisses. Avant, tu as dit comment on a été mon toit à PD, alors qui a accepté qu'il est PD et avant ils avaient bon comment on a moi sur les lois comme bim c'est que non les lesbiennes non, mais aujourd'hui au moins tellement tokomi vraiment ko kende na suka ka ndenge nzamba lobaki na tango suka to mona makamwa minene et puis les autres continuent toujours komona makamwa minene wana ce que tu toloba nini tokoluka to rappeler ba doy ba kende ko na biso Temo aza bisexuel donc aza abima na mibali pe bima pe na basi dans la photo bozomona ndeko yo bozomona aza ndeko mobali avandaka soit disons na France abiza mobali ya Grâce Temo. Mais na ba audio nyonso tout oyoki apparemment ba vidéo oyo ebimi esali ke mobali na ye oyo aza lesbienne parce que tokoluka to yebisa batu ba comprendre que la lesbienne oyo vivara soit disant à Londres c'est lui yene mutaza source ya finance ya Temo, vous comprenez. Donc il y a Grâce Temo donc yene mutaza source ya finance na ye. Bon, la source ya finance na ye wana boyebi ke mutu so pazo bimisa mbongo na ye
okoliaka bongo mutu pamba te kaka bozomona aluka alandela yo aluka alanda mena par rapport à baaudio toza nango tocomprendre ke ndeko ya mobali na ye donc na ndenge ya kote siko mwasi donc babenga alele mobali na ye asalaki quand même mwa zuwa moko par rapport à comprenant ki on dirait moi il y a quelque chose oyo mwasi na ye temo azo caché ozomona mais na kolanda historia donc to histoire ya ndeko temo to comprendre quand même que la fille lele wana na kombo ya coach donc na kombo ya coach mutaza source to lo bango source à bonheur côté finance il mta sala kan ndeko na biso grâce lelo ndenge batutu bayebi bon ndeko na biso wana asomelaki soit des années tozoka na réseaux sociaux asomelaki ye lupango soki na njili donc soki asomelaki ye mutuka babilo mabo même bamonana te apparemment bamona kaka na réseaux sociaux na bapel vidéo nayebi te bolingo yango basala yango ndenge nini mais yosala quand même mpasi ya komona ndenge bandeko na biso basi balingi vie facile donc vie facile bokeba bato mosusu oyo baopesa bino mbongo bozoyeba te bazosala na bino nini mutu nyonso tu toboyi te eza bafantasme na bango ya kozala lesbienne ya kozala pede wana mamwana etali biso te me toyebi mingi komonte kaka oyo nyonso ezoleka na baréseaux sociaux mais totiela bino quelques voice ya ndenge ndeko mwasi azolela par rapport à mobali na ye ndenge alobi ye na ye basilani donc bolingo eza lisusu te totiela bino ndenge ndeko mwasi temo azolela mais avant totiela bino botala quand même bavideo oyo toye nango donc séjour tout ya ndeko temo ndenge akendaki Dubai na novembre mutu afinançaki yango kobuke hotel donc ndenge abengaka kobuke bahotel mutu abukaki yango ezalaki mobali na ye ya Londres lesbienne mais ye abengisi su mobali mosusu kota France nde basalelaki booking wana quoi donc voilà totiela bino image oyo botala yango epuis botala pe image mosusu ndenge ye moko temo atindelaki coach na ye abengaki coach ndenge atindelaki ye video ya koloba mwasi ya coach mais nga siko babilo babona mona baesprit oyo bapecho bakoma nango ya mona vanda na talaka mais bakomana baesprit moko ya mystique donc nde ono mwasi ozobetela oko wana bongo sikoyo mais wana nokunu mosusu oyo alongola o système en tout cas makambo oyo bandeko na ngai faut bo se repentir parce que nzambe bozwa fimo nzambe ya bandeko makambo bosala vous allez payer ça toyoka. Ah ok. Bah ouais, je suis avec ma chérie, ma femme. Voilà, on passe un petit moment à Dubaï à l'occasion de son anniversaire. C'est mon bébé, ma jumelle. Ouais. Voilà. Donc voilà, bomoni mais ndeko oyo mona azopesa ye mon bébé o mona msusu ana mwasi na bana na France mais ayo sana ye kibula na Dubai na mwasi mosusu nzamba afrape bino bandeko nzamba afrape bino donc voilà tozotiela bino sikoyo video ya Grace Temo ndenge aosola sikoyo na grand prêtre coach boyoka. Mon cœur, tu vois ma tête. Regarde à quoi je ressemble. Je suis comme une veuve de deux. Je ressemble à n'importe quoi. T'as celui qui n'a un déco, une Zambie. Oh, moi, c'est coach. La femme de coach, regarde comment elle est devenue comme une veuve. La femme de coach, là, comme ça. Personne qui veut croire à ça. La femme de coach, regarde à quoi je... Mais nakoyoka ba voice nyonso tu oyo eleki na ba réseaux sociaux oyo toyoki biso nyonso tu kuna et bon comprendre quand même que la personne de coach alingaki vraiment parce que so oyoki ba voice on senti quand même que il touchait qui donc alingaki vraiment mais azaki déçu donc azaki na choix te fala bimisa bloc on a nyonso tu mais quand même toyoka pe ndenge yoka kolela ya Grace Temo. Pas grave parce que là bonjour
Je peux pas vivre sans toi. Tu le sais. Je sais que tu es tout pour moi, Mimi. Tu sais que tu es ma force. J'ai que toi. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît, mon cœur, je t'en prie. C'est pas le moment. C'est pas le moment de me bénir. C'est pas le moment de te fâcher. C'est fâché contre moi. S'il te plaît. S'il te plaît. oyebi ke makambo ndenge ezokenda antuka bandeko na nga na esemino yoka nazolela onde azolela mobali bandeko na ngai yoka nazolela bokoma bamaîtresse moko na baniveau moko tokala nsuma voice moko mosusu Merci, je vous remercie. Tu sais, je sais plus quoi te dire, bébé. Je t'aime beaucoup parce que tu es un ange pour moi, mon Dieu. Je peux même pas imaginer la vie sans toi. Je ne sais même pas imaginer la vie sans toi. Parce que tu as toujours été là pour te sacrifier, pour me faire du bien, pour répondre à mes besoins, à mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais te dire à part merci. Merci, mon cœur. Merci. Je suis tout pour moi. atakutango yoka ndeko parce que awa so bolandi bien o comprendre déjà que wana voice tonto cha sikoyo eza voice moko je pense que eza voice oyo temo azo senga ba merci peut-être même so par rapport à msusu ya voiture asombelaki ye ou soit lupangu toyebi te mais yo sikoyo soko oyebi ke wana tolongwena na makambo ya bafantasme na bino ya balele consort donc wana tokota te mais soko oyebi déjà ke non moto wana azo ede yo azosalela oyo azosalela wana bapeti na ngai so omoni wana noko na mosusu mais pourquoi oyebisa kaka te ke nonoko namoni nga na ndenge makambo esimba susu te nga na nga na posa ngibi donc nga na mpe tomonana te sa makambo na nga mais yo oyo eza escroquerie c'est ce qu'on appelle escroquerie donc a escroquer ndeko mwasi oyo aza mobali na ye a escroquer ye ndeko wana asombeli so eza bamapangu asombeli so eza mituka babiloko mwa bon mais lelo abeti eloko abeti wana obomona na noko moko boye na Dubai baki na bango régné mais oyo eza kaka bon quelque audio oyo tomekaki kozwa mais tozozela baaudio mosusu batindela biso si tozwi baaudio mosusu tokomeka koa koexplicite yango vraiment bien mais boyebaka ke grâce temo na coach apparemment ndire coach alingi na ye lisusu te parce que nakoyoka bavoice oyo eleki na bachaîne mosusu neti epasaka tola tosentir ke coach moko alobaki ke soki eke alingaki na ye lisusu te il falaki asignale ke no bamettre terme na relation na bango mais ya kokosa ye pa buki na ye bahotel ka ndenge akei ndeko mwasi kotana nde asololaki fo mais bato to bakoti sika eza histoire ya lesbienne coach aza lele abimaka na grâce temo mutu oyo aza source ya finance ya grâce temo ye wana donc c'est un peu ça ozomona donc eza mabongo donc voilà quoi mais toyokisa bino sikoyo audio ya suka ya jo na ye coach ndenge asaki mpe mwa zuwa quoi ka ndenge ezalaka momi se déplace banini oza na banani ka ndenge ezalaka quoi boka sikoyo coach ndenge atuni abi tindelanga boyoka tindelanga foto ya moto yango tindelanga mpo aza camarade na yo soki mozamba foto na ye tindelanga bafoto na ye
otindeli nga na kombo na ye na mboka mutu wana afandaka so oza na numero ya telefone mpo banda oswaka na telefone nayebi te soki aza na telefone na dubai be banda okomana tindela baconversation bosololaki na moto nyonso mpo banda okomana parce que soki whatsapp kuna soki esalaka te soki camarade nongo afandaka na mboka nini. Donc voilà, wana coach ndenge coach apandi nteke quoi. Donc apparemment on est à moi résumé mouké par rapport à tout ce qui s'est passé. Ben ce besoin pour ça aux histoire wana vraiment en intégralité mouto asi magamango si sarato là, il faut aller dans sa chaîne. Donc c'est un peu ça. Nous on a eu seulement quelques audios par rapport à ce qu'on a hein. Donc on a essayé un peu d'analyser ça. Donc mais concept au pesara bande on a basi. Vous appréciez hein, vous appréciez. Donc voilà quoi. Ben s'il faut retenir quelque chose par rapport à l'analyse cette histoire, cette scandale si on peut dire, et ça histoire il y a lesbienne mon à Londres. Donc azara momi na e azalaka na Kinshasa. Donc momi na e wana. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc yangwana l'autre ko lo baraka. Yango wana quoi. Ba retenir kaka wana. Merci beaucoup. À très bientôt, bye bye.